ce qui a fini, nous avons un bisou. Je dois savoir. Fini, tout le temps, maintenant, c'est tout, ya maman. Dilobela. Yo zo mona vini bato libana ba mona vini docteur ngala mona mwana nanga yo ba mona directeur na société mais ngala mona mwana ngana na droit nyoso pona ko lobana no ona lingi. Maman, c'est là où il y a un problème. Toboyite maman toza bana na yo. La famille au boko libiso. Tondimi yango toza bana. Mais il faut savoir faire la part des choses. Surtout dans la société, je suis à l'hôpital, je suis médecin. Mais quand tu viens à l'hôpital, maman, respectez-la même à ton quitter. Oza mwana na ngai ata na ena hôpital. D'accord ko gifler yo. Non, mais même naza na droit. Pour tuer mon enfant. Mais maman, maman s'il vous plaît, maman, pardon. Je l'ai. Vini, papa. Vous comprenez maman le bien. Nani? Karichi mubimba baza kupenga yenkombo mulwanyi. Iza mulwanyi banda kamtung yang ngaza dinga iza kwiti sakusala yaji ngabamba yombatana kwiti. Nga musala na nge komi nini? Nga musala na nge komi ka komela. Ko voyager, ko lata na ko lala. Siko bango bazose ye basala association. Moi sina ndako aza ko bota te. Ye pe aza ko bota te finalement bozani. Oh! Premier tour buyaki na oui, premier tour, laissez-moi. Dialogue nito anangwa. Deuxième tour, tout qui vient au deuxième tour. Le côté 5. Il y en a foigné le signe encore. Papa, Nalingi, Otika Vini na makambo. Vini, il a déjà fait son travail. D'abord maman, n'avait bien laissé Vini qui ngai na ko répondre bino. Ils ngai na ko ngam na dossier, ngam na résultat nyoso. Yo sara na hôpital. Maman, avant Vini dans la saison conseil. Directeur na yo comme directeur hôpital. Papa s'il vous plaît. Maman tala ngai. Dans ce cadre de la société sous. Vini à ça mukolo, ça mona oboko na ndako, mais ça da docteur. Faut respecter au moins musala naï. Zoé pas docteur au banda auto sur makambo en famille parce qu'il y a ça. Papa s'il te plaît. Maman s'il te plaît. Si le docteur Vini qui est tout ce cas-là, bisomi balina binu a. La personne nous le vrai résultat c'est quoi? Vini, tu veux partir. Ok, merci beaucoup papa. Maman, Nazan a besoin de comprendre et le komoko. Ok? Moutou oyaza mieux placé pour na kopé sa bino ba résultat. Il y a examen on a salaki et ça Jilov. Parce que Jilov la famille baza ba malade. Oh on a zo traité. Et ça papa na maman. C'est ça que les jours là tu m'as dit nous ne sommes pas tefté. Mais patient. Patient. Ouais Wanda. Oza très très fini. Non maman, et tant que là c'est fini patiente pas. C'est fini. Et tant que nga maman no ko sanga biloko zo sala nga boité. Vini kanisa to uta wapi? To uta wapi na yo? Mwana biloko yanga laisser le cas. Ba yo ko te biso doit pas passer na yendi. Tu peux pas passer c'est pas comme là-bas. Patient. Patient loba. Maman s'il vous plaît, papa s'il vous plaît. Papa t'as l'âge na ngai. Maman t'as l'âge na zana ngo. Nazo diriger batu na sima na ngai. Laisse-na koli oyo mo bidji tu es capable de prendre responsabilité à la société à papa. Papa. Maman. Papa s'il vous plaît, laisse-moi parler. Maman c'est lui, c'est lui. OK, papa, maman. Bisona Fanny, tu as un problème. Et puis tu m'expliques à chaque fois ce que c'est le handicap. Vous avez le balage. Quel âge toi tu as? Quel âge toi tu as? Aujourd'hui, moi avec yo quand je commence à m'endefer en pemba donc toi. Puis le bagage le jox ça maka pamba. Ou ko kana to. Nanya ko moi non. Chibaou elanda yo. Chibaou elanda. Maman s'il vous plaît, maman. Yondo ko kufa biso to tika na ita. Comme ça va y a moins chi. Papa, ngana zo maman na bino le jour de zo maman na bino. Kasa lobate. Papa, nabi Fanny a sa maladie, ngana sa maladie donc biso to ko bota biso mi balé. Tout ça maladie, biso tout ça bien. Tout ça bien Nathalie docteur résultat c'est normal. Mais na koluka mwasi. Maman, mukoloni ni bokobota. Tozela makamanzambe. Omoni na kati ya Bible eza na mosele na Nzambe moko na yebita soki Jacob soki Moïse akangaki ange. Abina ange na kotika yote. Soko pambolingati. Ange amoni 5 heures ebandi kokoka. 6 heures. Alobi na pambolio pa moni lumière ebandi okota parce que ça la qui violence. Pourquoi pas yo ça la violence et pas moi si na yo. Maman yoka. Bible zotangilanga wana kaka ya molo. Les enfants sont des bénédictions de l'Éternel. Donc on a de la temps où il y a une famille. Fanny sa maladie. C'est ça, c'est le résultat. Soit pour ça un problème, il y a papa s'il vous plaît. Si on bien problème, il y a faiblesse sexuelle, il y a des maman. Toi, tu es devenu qui? Tanya makasenji. Zop. Quand
pe pasteur te. Okomi kolobaka makambo kama pasteur. Nga na pesi yo exemple ya violence. Tu te mets debout devant ta maman et puis tu le montres le ngani. Nakobosa na koza directeur. Nakobosa na koza directeur, ngam na boti yo. Pe directeur on sa na société ya mobali. On sa directeur na société mobali nanga. Directeur o to longola kiye. Oyebi bana zaki na bango. Soko pesi na bana te. Olonga directeur. Nazo signer ka siko na suis papier directeur. Penenge za solution. Il faut aller que dans ce bois, on s'appelle l'homme pour nous, ça peut dire directeur. Tout comme c'est directeur. Na lobby. Le papier, tout le monde est directeur. Yo kanangam na ngaza kiye. Siko yo nikezana. Soka pesi résultat. O vini pesi ete. Ngam tu na ngaza kiye. Nazo papier duplicateur nazo betisa. O yo signer alonge directeur. Directeur sans moi na. Tout ça c'est toi. Oh. Tout ça c'est toi. Nenda kungamela mwana ye moko mama mulwani. Tulwali na mbete mwacha tukulisha soli ya mulwani. Soli ya mashanga na nzo. Ngala melaka te. Ale. Yo ne mtolakisa ne ba melaka. Si mulwani mtu yo kufinisa yo maka. Tembo yo. Mulwani ukekufinye ba papier pona mulwani. Kasi azo signer le. Mulwani ni kwa kukungangira. Odibili volume makasi wepoanye fio. Bona dine volume te to solo la. Soko solo on sengi nyo foto zalama na cimetière. To za cimetière ndeni bonga to na cimetière be Na mesala makelele boni boy. Bona ebite keza pana. Kadete yo lobela ba biloba loba. Tu fais randa kuté, so na bibela futi anda ko futi la nda pa biso to vivre. Mais futela ka yo kutwana mobali ti. O futela te. L'histoire mbale kocha wa vio. Esa pe ka yango nde to beta. O via mbai nanga. Mobala sampide na restaurant. Vero bilobela te. Bilobela te vero. Bon ata bilobela. Ngana bi bilobela te lo no yeso ka ke bilobela te na mbai nanga te. To kabola bilobela ngana to kabola te na lobi nde. To kabola bilamba ma mobali na linga te pona modele na linga ku ba jeter. Bonga ko linga modeo. Yepo lingo te vero. Linga nga pete après tout pour nga. Aya to tambola bino pe na mono mbala malunga te. Pardon ka silence. To kanga za mobali malunga te ngana lobela onde mamba mobali nao. Lobela nka sa ko ma pasteur te yanga. Te yangai. Oh, na ko sa ma pasteur pete na ba coudrement nga ko sa ma pasteur. Ya. Lobi amsusu pe totala. Bien sûr lobi na ke na mbala malunga te. Ebi ba qualité mbali nanga. Ma place msusu do nga na bengi yo. Kumi mape ya modete. Bien sûr à mobile no linga kiyo. A des bases, mais ma place no tout ezaka to kenda na ye. So nga na bengi yo o ya na été. Et sonner bien te. Poani. Cadet, on a le bico mana ya modete poani ya modete ko mo exception solo. Oh. Ah mobala ba tout peti. Soko vero e komani te. Ah responsable na bana na mwasi na ndako jamais place no so mbale to koza ya kaka. Te vero. E koma sujet na yo. Eza sujet na ngate poani. Ata za na mwasi, ata za na bana. Ata to lobia za na ba donc ba biloko nyoso elingo lobana. La linga e kaka. Cadet. La linga ye. Lo yo linga modero. Onga na loba no lelo. Te ko la sana musapi te ko. Na wala so musapi po kamana nga to solo la. Ata na lection musapi obeta ngate to kabona pete mais non loba nde. Te pour mbaye to ka. Pour sana loba. Pour mbaye to ka. Pour monyo ko loba ba besiko. Oyebi déjà mbala muninga botama na petit na. Sko yo ndimto ngo sisa petit. Vero za la bon te linga mbala muninga nyinya omboyi. Yo ba jenda nyonso nga yamba bango. Oyebi nga pena za na ba fina mususa pa ya mundi. Oyamba ba jenda nga mena mema bango partout te. Ya. Elo aggrave ça nati. OK. Elo aggrave ça nati. Encore le bibongo ya to boma moto. Siko to be mal pa modelo. To be ba pe pona ete kama na. Sikoni. To ma moto Na donc ndo lo bi na na sela. Faut que place mon ba benga ngai. Yende ba pele. Banana takaza la patrona. Ouais, c'est peli ça. Oui, voilà grand prêtre mère. Soit tinde le colis. O sepeli pe o craquer mo ki mo ba ko motala. Ye kunde zani ratatin. Toza ko sepeli donc pour te biblo nyo se kota. Oui. Mama nga eza ko yinde po na na takaza pardon awumela. Bon, ndi to ke pendant na takaza bon on a profité. Amela nga lettre pas de bienvenue Masudi japonais. Pour pas na assis. So lettre ane komi. On a retard na takaza. A plein mo ta mo si mo ya bien nzoto pete alemba partout ala tano bien. Akano talaka ye na site oya esepelisa
eza nde nana takaza nde moto atie ataka des points de base. Ah bon, yango namonaki bapublication na Facebook ya les visionnaires ekoti na site ya nini ya oui mais c'est moi les visionnaires ekoteki na site ya FCP ça. Oh mais ma chérie c'est que bien. Mais oui ma chérie c'est là on a kota na là c'est changé. Maman et nana takaza do somo ko ma chérie. On na mala toka wala biso nyonso ya yo monte. To ga isini. Vini, qu'est-ce qu'il y a? Vini, tu peux me dire quelque chose? Vini, tu peux me dire quelque chose? Et tu te rends compte, je viens encore de discuter avec maman. Encore? À propos de la même histoire. Comment ça? Mais non, c'est comme si maman veut comprendre le côté, papa ne comprend absolument rien. On a discuté sérieusement. L'icolo kaka y a histoire, l'histoire que tu connais. Les familles du lot. Oh, c'est que maman vraiment a yo salanine. Ce n'est pas seulement maman. Non, maman n'a papa. Oh. Mais en fait, je ne comprends pas c'est quoi le problème. Tu peux imaginer. Papa n'a maman, il n'a pas considéré toujours le quoi moi n'a pas. Non, je suis quand même un médecin. J'ai un serment, on a prêté à l'hôpital. Je ne peux pas prendre les résultats, il y a patient qui ne connaît pas ça et pas il y a papa ou bien maman. Je ne peux pas le faire. Calme-toi. Je ne peux pas le faire. Chérie, s'il te plaît. Mais non, ça commence à ça devient débordé comme il est colo. Je ne peux plus supporter. C'est ton métier. Tu n'es pas obligé à faire ça au bango ba osenga. Ce qui est vrai, Fanny Nadjilov ba yebi déjà résultat na bango. Reste calme. Tu ne peux pas venir comme ça à la maison et comme on aurait problème na biso. Et ce qui est encore bizarre. En fait, c'est parce que ma boko lingaï. Arrête de dire ça. Non, attends. Non, soyons réalistes. N'arrive pas là, chérie, s'il te plaît, soyons réalistes. Djilov aza moi na bango propre. Aza na makila na bango na nzoto. S'il a les résultats, il peut dire ça à ses parents. Est-ce que s'il faut seulement que ngaï na kende koloba yango? Et j'ai tout expliqué à maman. Depuis que j'ai commencé à expliquer, personne ne veut comprendre. Chérie, j'ai compris. C'est aussi ta maman. Quelque chose à la yabamoto et à ok? Ça va aller. Ok? Arrête de trop t'énerver. Ils ont un moment au hôpital, il faut qu'à l'hôpital, tu es là. Au Pesnabis, j'ai pas aimé. Mais s'ils ne veulent pas comprendre la chose, je vais prendre mes décisions, hein, sincèrement. Quelle décision? Je vais prendre mes décisions. Comme quoi? Non, trop c'est trop. Et c'est moi, ta femme. Regarde-moi. Tu m'as salué. Tu sais là où tu m'as salué. J'ai pas aimé. Ah, comprends-moi, j'étais tellement fâché. J'étais tellement fâché. Non, là je ne comprends pas. Tu peux partir maintenant dans la chambre. Calme-toi. Je vais parler avec Djilov et Fanny, ok? Papa Rambazala pas irresponsable. Quelle que soit difficulté à vie, oh Sanango. Éduquez-moi na yamoko. La plupart bana bakola kae pa bandeko. Mingi bazala kana éducation ya bien té. So to kuta intena ke na place ten ozalaka yo moko. Et là non rappeler là. Bonjour. Sifa, jembe boya. Bon les canons. Les cabos. Sifa court ici la air hein? Hein? Court ici la air les filles. Oh, tu n'as pas été malé. Si la l'air, si la l'air. Sifa, on ça na ponga na. On pas ça comment pour si la l'air. Madame, ezala mbalano ya suka. Yo za mutu te ko yo bimisa Sifa awa. Yo déjà kola. Bana bino ba yo za responsable. Donc za. Ezala mbalano ya suka. Ale bima. Nalobi bima. Bima. Non, permettez.
mbala suka koyaka lisusu ate Comment ça les lois ezalate ya cadet? Voilà. Oui, mais très bien transport ils parce que na chauffeur te. Les on a les arrêta. Comment exagérer? Et là on a to kana te yango. Yo si ba peso respect mon nani. Kanga. Si fallait comprendre que nanda kozala mwana mutema mokolo na libanda oza mokolo impoli ke polo mokutana tata aloba la bini po aloba kuna ngate po ngai bayebi nga mbuma mabe baparents bozala prudent bana boprofite na fa ya bapa. T'aimes trop ça. Mais je t'ai dit un truc vrai au canton dans sa blague. Makambo osala ki yango te. Ce que tu as fait. En fait, je crois, j'ai juste fait ce que tu m'avais demandé. Tu es sûr? Sérieux? Et Et tu m'as dit que l'autre fois tu m'as pas senti. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Oh, c'est là qu'il m'a dit c'était trop. En fait, comment ça t'est un gynécologue? En fait, gynécologue, est-ce qu'il y a une définition de gynécologie? Non, ça n'a pas la docteur. Gynécologie, ils ont étudié à vagin. Sérieux? Ah oui. Non, ça on a compris. Mais il y a ça d'études dans ma casse. Tu as fait l'autre fois, c'est pas. Oh, c'est Fanny. Madame Gilo. Je te reçois. Ça va? Oui, ça va. Papa, on a aussi l'hôpital, le journal. Les là où je te les mets à le journal. pas de téléphone, pas de contact avec toi. Encore là. Pas de question. Les lots ça va sinon? Oui, ça va, ça sent bien. Ça va. Maman, déjà bien que tu Eh, maman limbi ça pardon. Maman vient au sala ngai fan chopé. Arrête ça, s'il te plaît, arrête ça. C'est comme bien de papa Junior Zara, na Evi. Na invitation Evi a éditionné sur l'équipe papa normalement on a abandonné la traitement. Excuse-moi tant, je me suis décidée on va abandonner la traitement. On a sauvé Evi. On était à la maison et puis on avait tout le monde qui n'a eu Sorry baby. Sorry chérie, en fait là. c'est pas moi qui va poser ça. Non, c'est qui Fanny. Sorry. Ambiance n'est les kamakas na boss saranki. En fait chérie, d'abord tu m'excuses. J'ai parlé avec Fanny Alingi a bandé la traitement naé jusqu'à ce que Nzamba osungaye, je reste ma bébé naé. Maman. Au moins, c'était pour nous dire qu'elle dit que boss n'a maman, t'as oui, ils sont venus à Andakoué. La bosse n'a rien. pas fini, je crois comprendre là. Donc, sur les pénadji, Azaki d'accord, n'a bien abandonné le traitement. Pour causer la dilof, causer la yo, binomi balé bossa manière. On a vraiment un besoin. Yo ebi ou ezo les cas entre ngana ba mami bakata donc. Les écoutes l'eau qu'on a rappelé en souhaité. En tout cas, j'ai besoin de ça. Ok, ce n'est pas un problème par rapport à ça. Seulement ce qui m'a programmé ou Mela Kimouki, c'était juste par rapport à Nandoz et la passage qui commande, il fallait bâtir ou ta libanda pour y aller par rapport à traitement d'ailleurs. Ce n'est pas un problème. Je crois c'était le soir que je t'ai parlé à propos. Ok, et comment qu'il devine à propos. Comme elle devine à propos. Donc ça, ce n'est pas un problème. Tu peux déjà commencer à marquer à partir de là. En tout cas, nous vivons très tôt dans donc tout ça juste le programme là parce que tu vois ils ont la patiente il faut bien m'occuper de la banque donc moi juste arrêter un programme toi et moi comme ça donc on démarrer ma campagne. Merci beaucoup. Et sinon ça va? Oui, ça va. Ça va pas. Non, ça va. C'est un peu difficile. C'est Dieu qui donne les enfants. Est-ce que tu le sais quand même? Je le sais très bien. Mais et alors? Comment on a mis le mawa? Je dois la Ça m'a mawa ya ba plus pas la facile. tête. Baby ma belle. Ma Je le campagne, sais. na zomo na pas mamie bakata, je te dis. Elle celle-là Ça va aller. Moi je ça ma copine moi et ça sera terrible. Je serai là je fais que danser. Et comment il va dire? Oui, il va bien, il va très bien. En fait tu La bosse avec. tu sais tout comment je fais. Non, j'ai pas faim. Tu n'as pas faim? Yo comment nous cabo appétit si là yo moi na yo akanga appétit akanga nzala akanga nyosa Politiciens à la série
kotonga mboka na bato ya telio na domaine na yo. Sérieux, je n'arrive pas dans les batailles, ce qui... Naropé sa famille et l'okoni, naropé sa famille et l'okoni, parce que là, elle tient à ce que abanda ba traitement. Et puis nga na pesi accord na je suis d'accord. Ngai na yo toyebi ke Fanny abotaka, Fanny a un problème té. Naropé ça un traitement. J'ai accepté parce que c'est en fait parce que ayaki ko senga ngai demande wana. Et puis je sais que au quotidien déjà na kati ya bêtise moko il y a écoute s'il te plaît, imagine un peu. Pardon, Vini, toi tu es médecin, tu es docteur. Vous avez la capacité de faire comme n'habite pas ce traitement, ce qui est bassi, ce qui est non. Vous avez un traitement pour payer pour n'avoir un traitement normal, ou soit la vitamine, est-ce que vous avez est-ce que tu sais au moins que problématique n'a qu'à histoire Isaïo. Dites-moi, une femme qui n'a pas de maladie, une femme qui n'a pas d'anomalie, je vais commencer à lui donner quel médicament pour ça la n'a qu'à autres. Je sais pas si est-ce que tu réfléchis par rapport à ce que tu me dis. Écoute, pardon. Aide-moi. Ce qui Fanny apprend les gars qui n'ont pas la beauté ratée. Fanny doit partir. C'est ce que moi je ne veux pas. Mais Fanny, mon frère. Tu dis qu'il y a un problème. Et Fanny a un problème. Ça va. On a évité. Il y a un docteur. Il y a sa famille. Il y a un traitement. Pour naïe. Et puis, on a évité. On a sa famille. Aide-moi, mon frère. S'il te plaît, aide-moi. On a qui se relaxe à ôter, on a le technique de repérer sauter pour sa famille comme traitement. Je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Tu me demandes de faire quelque chose contre déontologie Nangai. Je ne sais pas. En fait, je ne peux rien te promettre. Laisse-moi d'abord réfléchir par rapport à ça. Je te dirai quoi. Je te reçois chez moi. Je sais pas ce que tu as. Oui, ça va. Non, on est qu'à Kenaya Lelo. Devine. Quoi? Tu sais, Dieu m'a béni. Enfin. Avec un bébé. Bientôt, je serai maman. Wow. Je te jure, ma belle, tu es enceinte. C'était terrible. Nalalate, ma belle, je te dis avec toutes les malaises que j'avais. On a imaginé les Toute la nuit, c'était terrible. Il y a un côté à l'issue de la bande sur le matin. Il y a tout ce phénomène pour parler. Il y a ça là. Il y a ça là. Quelque chose, il y a un bande à titre, c'est bien non, on est là. Il y a juste un instant, ça ne va pas là. Ah, je peux tout faire ça parce que je suis mariée également. Devant Dieu, devant ma famille, devant l'État. Bala, bonjour, tika poiba. Merci ma chérie. Oui, pas traitement et aussi malangu. Sur les mamans, il y a des signes que nous avons traitement par le docteur Vini. Vous avez qui ils ont un oncle encore. Il y a maman, bien que nous avons un conseil. Vous avez que nous avons un camarade. Oh, mais c'est très bien. Moi, je comprends. Un centre Awa, il vient de la Suisse, avoir un centre Awa. Mon mari est là, mon mari il est là. Ça va? Ça va, chérie. Ça va bien, pourquoi tu as lancé la manivité? Non. Changez beaucoup. C'est bien aussi comme tu es là.
Donc c'est un peu ça. Je parlais avec Fanny, ndé barutu solana maman, a me dit conseiller que a me capé comment on a le docteur Moussoussou, bah me camion pour changer traitement. Non, pour changer vraiment traitement. Bon, bah me capé ça le traitement pour. J'ai parlé avec mon oncle qui est en Europe, bienvenue m'a dit, a conseillé que non, vu que nous avons un traitement, on a bien, les appels m'a bêté ceux qui n'ont pas pu consulter docteur Moussoussou, a mes capé pour conseiller, a fait sous ça mes capé au sein de la cabine, ma cabine, ils allaient belé, donc c'est un peu ça, il y a avec moi vraiment j'ai encouragé, ça idée à bien, non? C'est mieux à KNDP, hein? Papa, encore une fois, félicitations. Ça, on a fait déjà. Papa, bientôt, je serai garçon. Chérie, je suis garçon. Non, merci vraiment. En tout cas, ma belle, salut mon mari, et ça, je l'aime. Allô, mon amant. Mon cœur, s'il te plaît, je suis Je vais d'abord m'occuper de mon mari. Mon amour, bye. Chérie, tu manges pas? Depuis quand yo okomi conseiller Fanny ou encourager à Québec aux traitement ailleurs? Oui. Chérie. Chut. Chérie. Mais papa, qu'est-ce que je fais de mal? Mais ils ont idée, moi, ils ont bien, il y a coquine, comment on a médecin ou soso. Est-ce que j'ai mal fait? Attends. C'est comme si aux autres bossana, si tu vis ou tu es marié avec qui? Non. Attention, laisse-moi d'abord parler. S'il te plaît, laisse-moi parler. Ne me pousse pas à me fâcher. Tu sais que je suis un médecin. Je suis un gynécologue. Attends-moi, je finis. Je n'ai pas encore fini. Quand tu encourages à ce que Fanny a qu'un de traitement ailleurs, donc ce qui veut dire que tu insultes mon intelligence. Tu insultes indirectement mon travail. C'est ce qui est préjugé. Moi, ta femme, je peux t'insulter. Mais tu le fais indirectement sans pour autant ouiller Bamou. Ou alors tu le sais, mais tu le fais exprès. Attends. Quand tu conseilles, quand tu encourages à ce que Fanny a qu'il nous a traitement ailleurs, ce qui veut dire Fanny, il n'a pas de traitement, ce n'est pas m'insulter indirectement. Ou alors tu ne sais pas qu'il n'a rappelé Yango. Je n'ai même pas arrivé là. Juste, et ça idée, n'a pas dit que non, elle souffre. C'est une idée bête, sale. C'est comme ça que tu écoute-moi très bien, je vais te dire une chose. Ce n'est pas à toi que je... Non, la traiteur m'a bêté. Ok, je vais te dire une chose. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre ton doigt. Ça signifie... S'il te plaît. Mon papa s'appelle Banda. Il m'a dit qu'il m'a autant mon papa s'appelle Busoba. Il y a moi si je tenda à ce que les sima ya mo. Il m'a masoni. Hein? Il a pongi ma mère que nous c'est ba kuti. Nana ni kutu pongi te. Na kutu na no bokolalité. En fait la Issa Deb chez mon mari. Yo keta no mambo ile ka. Afishon. Angaki abenga ngai. Tirisa. Afishon mo za na teka afishon. Papa, c'est comme la vie dans les tigani fini. La beauté bino, la tangisi bino. Bino pays, Bokoli, yo bini docteur, il est connu pour kako moni mobile, mais l'autre côté. Merci mon fils. Au moni kako l'autre côté. Asa le son. Ya le kolo ozo boko na nyama. Na kati ya lopango ngombe. Et alors quoi, on a attendu à Jésus-Christ. Nazo lamenté na ebi pourquoi. Jésus-Christ azotambona ba yekoli na ye. Jésus-Christ
kokende azokende amoni nzete moko boye ya moto akela yango ayebi ke kobotela efui ake mpo abuka fui mpo azalaki na nzala atala bofui eza te na nzete wana me tala nzete mbingawa alakelaki nzete wana mabe eza écrit na bible bino bato batanga na français boyebi kolimbola me siko oyo anga mwana aza nzete na boti nalakeli ye mabe te mpo nayebaki aya na fui na kati na ye na mwasi na ye so natali jipe masamba oyo afundisi aboti mwana liboso aye kobala mwasi ya mibale oyo liboso abalaki ete bazalaki kovivre bino bato batikopi nini voilà c'est ça le mot qui convient totali la duchesse Amanda aboti mpe totali masamba wana jipe masamba aye obala mwasi ne baboti mwana ibala ekufe oyo mpe mosusu aza kobala ya mibale nana koti na ndako te me eza deja zena yenga akekaka koto 3 ans pamba avant te kokisa 3 ans mwana mini félicitations za mobile opesi mota badocteur mais oyo aza mama na yo pesanga mbote etake mama félicitations ato oyebisinga te Sérieusement, maman, je veux comprendre tes félicitations sur les amis. Nini yango natia mwasi oyo pena nakoki na yo te eloko nini na zangi awe yali place oyo ozoluka eyali epa na ngai nini yango nini modelo na jotuno soko lobi na ngai lelo bie te modelo okolianga senya tata lokola yolanda mwana mwasi wana azoba olongo lokola kwa munyone azoba olongo lokola vatila te bakacha yo ozolanda défilé de mode oyo ozaki osala défilé de mode oui modelo joya kovanda awa amona bagrève oyo esalamaka awa amonaka 3 le 19 fois elekaka na ndako oyo baville morte soki akokima te ngai na sodo na bundi bitumba yo oyebi yango bitumba nga na bundi ekeba atolanda nini bilamba okobisa pele bilamba otolaka mpo na nini leloko nini yango modelo leloko nini eloko nini modelo esotaka nango te ateboyaka nango kaka ate moko totala nzoto mekunda topokani modelo nazolela yo te nazolela ozokaba na banani na bana ngai na kei ti makambo nyonso naza koexplike oyo ya bajésus ya bato boye noza moto mayele oza kocomprendre te ata obombela te nga mama nalobaki nakokota esu makambo te mpo yo olobaki opesa mbote mbala bono mpo outi kozwela ezi opesi bonjour oyebike omoni bino nde moto bozokweyisa honneur ya nkombo ya Mutombo boyebi te ke Mutombo aza nani na mokili oyo mpe na mbokono boyebi nkombo ya bamutombo bato nyonso oyo bazala na nkombo ya Mutombo bazalaka lolendo mpo to bayoki Mutombo yanga aza homme d'affaires aza na basosiété moto nyonso azosepela azala na nkombo ya Mutombo me kala bato bandaki kolinga nkombo ya Mutombo te botali ndako monene ezanga zibulatere cuisine eza combien na ndako oyo ozosala nga boye mpo na nini yaya nokuna bozobota te yo mpo natikali na ye futi Mutombo mpe azwaki mbongo ne na kisi te mwana mobala bato azosala diama tititititi akomosala akomosala epa motu
moto yango nde bakofute malonga te makambo mabe balongoli na mosala bi nazwi décision mobali nanga moni mpasi ngai na tosola na etoko tokokende na mbujimai wana ngai naye na moto mikro bozobenga bawewa touteki nango na mbujimai kutulu kutu na tata na yo azwi mbongo ne na mpasi mbala nsima ofongola kaka na monoko no na buki mini wana yaya aza kobota te yo mpe naza kocomprendre te bozoboma kombo ya motombo ezokende boye vini Maman, s'il te plaît, n'a compris qui tu me disais félicitations à Bombelio, je ne comprends rien, c'est quoi? moi sinon azalaki na zemi te soki akomi na zemi yo examen afani oboyi kobimisa ngo machine yango bocomplike yango papa oh yo mpe mwasi azalaki kobota te fani mpe aza kobota te mais yo ozwi machine ocomplike yango osali yango boye zemo ezalaki ya fani ekote pa mwasi voilà comme nzambe kaka bino boza va transfert à Bazemi boza kosala chirurgie bozosala non sincèrement maman excuse-moi nzambe moto alakisa bino excuse-moi na bosa na kifala inga mona informé mais je n'ai pas compris oui pour apprendre yango tokutene na nzela na monoko ya ye moko madame na ngene ma apprendre donc ayebisinga te mais tant que mama moboti natalaka moneni nayebaka te ke fani azokazeli te ayebisi ndeko te ntango natali ye nalobeli etanke mama ngai koseka di vérité. Je peux te demander un service. Na engagé na hôpital na biso comme ça c'est basi ba hôpital ka bango ici ce que oza azemi ou détecter ces erreurs. Oko engagé na mokolo oyo fani akokoma na zemi no engagé nga pona surveiller bébé wana bien po yo ana makambo bien. Mais non maman, moi je peux te rassurer une chose hein. Ça va motema kinya, ça va vraiment posé. OK? Maman, ça va motema kinya. Ça va motema posé. Tonda na motema wana ya bomama. OK? Histoire ya Fanny, histoire ya Jilov, moi je te rassure que tout va très bien se passer. Naza motema kinya pona la tsao vini moi na motema kinya. Merci na zeli nani Jilov merci. Yango na ana kimia ndenge nazwi ye boye papa ce n'est pas moi ça finit pas vraiment moi ça finit moi c'est à Chilo ça me dit pas que tu n'as pas fait ça L'observation est appelée. Ça va très bien. Quand tu rentres à New York, je crois qu'on a eu. Oh, to bokoli. Tiens comme un docteur Zabiso. Bijou la perle. Oza na mizani. Soki lelo ke la porte za pona ngana yo. To contribuaki. Mais oyo biso to bokoli na kati ndako awa. Tiens comme un docteur Zabiso. Mais pourquoi nazoba te? Na loba na nini? Je te montre le film ici où ça Luanda to. Mulwani pinto musa kumeleza kubeleza uyulola na mbeta uza kumelubela mpamba uza kutinda mulwanga mkwako toi tu es comment et qu'est-ce que toi tu penses bana uza na mwana ya mwashi akulwanda comportement na yo kula ni jeni mama ne to ikala no kukutwa manufu iza kusabika usolite ya quoi au fond dina banque kaka comme uza kumeleza je ne sais c'est quoi Sifa ba bordel les awa bongo ye bordel te bongo masango nga na melaka ba bière on a melaka eza bani eza ba bordel ya lokwa mwasi ya ndumba minisa komela moto apusa komela mpe deja komela moto asalaka te akomela bière eza bordel oyo eza na moto nyonso to azomela ngo. Donc je te pose la question pour que la main nous jetons. Parce que dans le but où on met la race c'est ça que tu as boire un jeton. Le logo exact, mon logo ça musana yo. Na tongo ke, ok na deko wana ba yotika ba bordel nanga. Mais tala na sac nanga, za mbongo. Somela na 5 bouteilles. 5 na lobby somba 5 bouteilles. Yo kanga, ko za mbongo nanga. C'est un gars, on a terminé l'année, ou soumis à tant à Jimoji, à couper. Yaya sa kobota te, yo peta fiancé.
Est-ce que mon bobo te dit va fiancé ça ah quel est le na mela bon nga vina nga etika ni etika ka komela kolana fiancé mambi la chez quoi qu'est-ce que tu fais ça mais il suppose que les gars sont fiancés comme vous en fiancés vous vous ka muntu moko ya mpamba bantu ya nzala lokolo ba za taper mbili na bantu nzala lokola yo za tata no za société otia zata wese qui t'a dit ça nani muntu aza kuzulanga mwana aza kujya mwana de nazwina pesi musa anganye azata wese loko aza mutu muka wakana kalekela kwamba malo achana na tu prends les choses nani chose enfant yo moko uza kubelele wese on dit wese les ambions si je savais Écoutez, moi ça fini. Mais venir à docteur moko na habité. Aza mutu moko faut pas botoner licence à doctorat na ye. Pourquoi? Ouais. Il y a ça li moi na examen au premier tour. To komi ko zele examen moi na quoi toujours postuler. Premier tour et si vite deuxième tour. Tout ça est sonné mandat troisième tour. Et ça là, premier tour ça va, deuxième tour tu peux autoriser, mais troisième tour et ça m'a même maintenant ma politicien mandat troisième tour et ça. Omoni je suis à ça que c'est le mandat ya nani, alinga comme toujours yo botele yo kupanda kubotele d'abord et nani et brevet nani pourquoi tu es docteur. Na kuboto na wana tanga nani pour ba boto na yango parce que zemi oyo mwana tusamia kozwa ya tindi yango pa mwasi na ye nga nakuta na mwasi avini oui mwasi avini na zebi soki nazoloba nga mama mabe ndenge nini mwasi azemi ye na mwana chibingo wote Tibingi zéro. Moi, je suis venu. Moi, je suis venu à Zanazim. Ah, oh, bango na moi na biso bazolandana. Bazopesa na bazemi te yeba nini nini. Omwende ke machine wana oya salela ki makampo na fani. Abalusi ba makambo machine wana bango ba docteur bana ba yele bele. Zemo nga koza ya fani et combien mwasi. Ça c'est le droit de bêtise. On ne peut pas se il faut pas bon tourner licence. Vini, mon za kubota to. Ni lova za kubota to. Je lova za kubota to. Vini moi sina ina njim. On me place na kulwande na vini. Lokolo lobi makam ya distance. To kubota. Mutali bosuna bilo pa de distance. Vini na kanyo distance. Papa pourquoi? Ukulwa kishanga place nyini yo zo kinzim. Ujinzima upesi mwanshi. Soki na ngishi. Nanga pour rien. Okulwa na kuyemisa vini lwa kisanga force nyinyi woy to position nyinyi woy sala kinani o mwashi na yo poison zim po kende ale kote zo mulinga na yo o fondisier o yibisier position ya zima ya woy bon na bien uto vini où est-ce que tu as pris la force ya zima tu vas me montrer la mwana na biso tu love na vini mutaza na force ou à la faiblesse sexualité et ça moi na biso mais vini à ma faiblesse sexuelle et belé à quoi peut ça moi c'est you love one go soazer ma mwana moninga papa moninga mama ni ko papa yo tanazo tellement la bana ba teza ma mère tellement chine so kubo ko la ba teza ma mère première fois na zo mama kupima ya mpamba po yi bisa bana kwa kansoi bébé papa sente na sente papa ko dumuna asala sena yi asala examen abalusa yango boyo donc a renverser ma fini on est niveau à la Fania Zanazem, moi c'est ma connaissance. Vous n'y venez montrer. Hein? Licence il y a doctorat na yi. Oui que na nazaki na ligne on a peut Kali. Azana Irlande. N'est-ce que vous informé que non petite tour na ye pour na msaki na zana besoin na tinda biloko pour maman venir à Londres. Pas ton tante n'a pris de Saïdi. Vous avez vice présidente à maman venir. Ndai bisinga juni Kali petite tour na ye pe Kali akoma na Londres.
donc so na tindeli ba maman venir ba biloko yango na kotisa pe ba biloko wana pe ba pomba la Jenny amba la Jenny so la bien on so ba maman ko kotisa maman commerce on est aussi aussi ba biso ka kana ba nini tina chance et poto ah bon yango na pe riche dindo na les grands garçons ibisenga que na me kosala makambo na yo kutu sokota mfani nzama mabe tout un sanga na ye maman soka futa na ye bien ça maman na ye biso riche dindo grand garçon biyo kutu do yebi mais normalement le corps on peut baser en agence abai comme ça partir agence na ba nous faciliter biso est-ce que agence na faciliter comme ati pour na ni sene na ngato za pour da MC ko kamaya ya Baptiste ai senga jour kana passer en de bonnet à États-Unis gelo biteso babenga ki boss riche na se yoko yi ah oui na yoka baka kapaka pe wa JB ba we est-ce que tout au temps biloko pour ma petite États-Unis oui comment maman na son mo sala ezaka pamba to lo ngana makambo na commerce maman mbana no banda la kenga ki do et demain no banda traitement chérie un mois yango na ndambo ba vini ni kopisa sa famille mais je te dis madame na ye na tu ko tuna ye il y a même pas 2 jours na tuni ndeni masolat ya famille à traitement yo tazol balango déjà ba qui c'est qui tout va bien déjà ça évolue très bien d'ici là nous attendons de bonnes nouvelles nous on est na bandité à venir comme ko sanga na éviter Elbina changer na docteur tondi tu ko ça et puis le quoi il tabande makambo et puis aibio très bien peut-être place au soko kende puis c'est chance total non de makambo kende mais en attendant ngamo non solane kaka na soir au don dès qu'il revient de son boulot non solana et pour moni banzo to na biso basi et singa te mutu ya simba mais c'est bon on ne pas ça bon ba docteur hein bon on ne pas ça bon médecine mais seulement que l'expérience aussi tu connais mieux mon mari je vais vraiment parler avec lui quand on s'appelle mutologie on a pour na makambo non ebisa vraiment ezanga te comment pour attendre bengi na ebisa makambo no ebisenga et puis famille qui agence la facilité OK non aux États-Unis non ebisa maman je n'ai pas pas préparé je n'ai rien fait à la maison na qui vite capoto kutama merci maman yo tout mon belle non mon était moi dit non ça la maman na baye na ina divorcé yo bana comité directeur ko bana na ndako komika ata mwana na yo biso basala musala zala na yo nomda nga umona ki a nana zala na ndako mutalala na musala tikanga na mbet ba 2 jours 3 jours on verra on ya belinga bien te boité est-ce que zamba bosso Nicolas Lubana zamba bosso oyo silikela kasi na lembi ya monde te ba respecter pe ba yamba na lembi na respecter ya ba ninga ka se respect za bongo respect ya bongo te akosanga bongo te kabisa ya toza pe batu te ke yo master na ngato tambola na yo oyibanzila tokenda ngano akobima na mbala ya na te o sko eniko lobani environ ake chrétien ngaki o loko nyo tambo na a chrétien te alobi fi non normal ba fi na nga normal na ndeni to alobi na nga fi na nga normal bon mona ki ondoza yo to baby sanga tinga petina kuma ba verona kango na liboko libalo na bango kutu ba mbadi boko aye na zona chaiwa eloko sala ki aneza bien te ngamo mona ndako na kolata bo me yo la te mabe ya eza bon te ata to meso la te moso pe ya pa biso to boito to aba mabe poto za so ba lipordo ya futo la ta bien tala ka nde yo yeli bo ya ki pa biso wana boyo ndo yebo obininde ya nga na bi papa za te paraza te tala biso bana ba to bina nde to linga tala nani ya pamba to sala bon ya ngande oyebo kuna ngabe kuna no yaka kabu soko obenga na otema bien bien ka za batata kwa mbele yo mtako bete firunga te akobobo mangate manga pwani bonga sono yana ne no tina mbai na tala ya tika eza oyinda te loyebi nini nazwi shida moko ya osakana te donc nini naza boye naza da osepela baprêtre baokita na kini mama nazwi pire vie moko donc kutu oyo ye pa na ye badolar ezalaka te ya blaise uta nayebi le jour onso tokie tokotala eplace ozala flat wana eya fo boma mpo nayebi oyela biso mpe mwa bilambe boya na bienvenue likita donc bana poto a solo o kuso tali bango boya te musapinga na pamba so monyo yaya yo mo lengi mo ka mama malili boya ba mi bali bienvenue likita wa o Swede
amina nga na Facebook. Oye tikolo baboye. Na solo no yebisa. Oh, Na solo leka une fois. Atinelanga 1000 euros. Eh! Oh. Mwana mama na ngai. Nazwa vertige moko na ndima te kenga nosimba 1000 euros. Wana ba vie na nga do ba vie na nga ya Oh, 4. ya vie changer. Ba vie na nga 4. Je peux prendre de l'eau. De l'eau? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Hein? Par rapport à Yabaki sur Zomeda, Soro Medima, pour le moment, ça ne sera pas très bien. Ok? Essaie juste de patienter un peu. Je vais me reposer un peu. Ok, repose-toi. D'accord. D'accord? Ok, je reviens. Tu peux m'appeler Vodi ici. Et vous dit? Ok. Politiciens à la sérieux Lokotonga mboka na bato ya sérieux Na domaine na yo Professeur Autant bienvenue. Ngai photo. Ngai na proposé yo. Na évité soki les andeni nene. Mais maman ebisaki nga. Bosolaki na tonton Baptista. Autant bienvenue. Nga lobai mais bon on ebisi nga lobi wana Japon na solo. Ebisi nga lobi na Facebook abeti bienvenue masudi bimiso ye. Qu'est-ce que vous avez monté ton bienvenue à Taïou? Au bout d'un temps, Nelly qui tenait la douce, elle n'a pas baigné la douce. Tinde l'angai. Au bout d'un temps, bienvenue qui t'a tinde l'angai. Vous allez dans le souhait, tant que vous avez souhaité à paix sur parce qu'il y a l'angai de ozoni précepte. Oh, non, c'est l'amour. Non, on a Baptiste à maman. Attends, on va là, essaye. Bisous, bisous. Eh, il y a un mot qui m'a cassé. Il y a un peu de dingue. Bonne idée. Bien. On va ça. On va pas bon à commencer directeur dans l'entreprise dans ça. Allez, maman, bien. Bien, dans les cas. Ça, mais on va pour la politique. Ça, on va aller pardon. Là, on est dans la qui n'a rien. Ça, on doit soit là, il y a quoi de ça bien. Bon, alors, nous on est. Au sol, on est limite à ce fait. Ah, c'est plus n'est bon. Parce que tout seul, on est d'accord. Ah d'accord, on a mis. Ngai. Na convaincre. Bon, oui, on est pour convaincre, il y a moi la tinimo. Ngai te. Ngai au camp salon en Nani, c'est pas tinimo né. Il y a bien un peu à tini code na auto mambo musico, na pesa yo. Au sous la limite téléphone. Bon installer les barres. On a installé l'application. On a installé par WhatsApp, Viber. Au sous les gens ma BT quoi installer l'application ça. Ou sous mes téléphones, mais peut-être que les cartes téléphone va tenir quelque chose sur qui. Ah, mais c'est un bon. Mais c'est un bon. Fanny. Mais tant que tu n'as tout nos casques, ok, mais quand on a peut-être qu'à téléphone, c'est un lien à Sani. Ah, sinon, quand même. À 10 $50. Et tu sais, le téléphone à 100, tu sais, 50. Et ça, la charge, on attend que le Nani, ni téléphone, ni le logo. En réalité, aux beaux ça. Les campagnes, vous avez qu'on n'a pas la bino. Maman, même si tu as c'est capable de pour les gens qui sont Baptiste, na sola, pena ma musique. Donc il y a un yoni qui cop wana. Ngisa malimba. Mama na bino na yaki na cop ngai. Kasi yana yo. Yana mama na yaki na baba mona éviter. Ah ya fani. Beaucoup plus et puis beaucoup se mettre téléphone à $100, beaucoup plus $50 na mako. Au plus non mate pour numéro ça là. On a rien à profiter. Par contre ça Belgique va bien gagner. Dans ce chose les qui wana sema profiter. Anti partout na sud na bien na sud. Parce que les gens bleu on fait qu'ils sont par exemple, le bloc, on a quand il y a le lobby, on a l'autre deux, nous donnons la fantaisie, dès qu'on a la fantaisie comme ça, on a tout mis en place. Maman. La tunité, Marie Leiba. Oui, mais
C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pas Mimi. Mon cher. Nazalé lobby qu'on a 18h. Maman n'a pas comment conditionner. Avant de essayer na bengaka. Et 18h wana na ye, ils ont déjà beaucoup. Alors qu'il n'est pas même tu n'as 20h. Même Sotali, Mimi Lolenge a commis. Enfin, c'est comme si Mimi a un engagement quelque part. Parce que non, Mimi on a yebaki. Mimi on a yebaki même servante. C'est sous Mimi on a dit. Attends un bon à Kolia ou Salaki. Soki kaka 15h ebeti. Soko moni ya mobali te, omoni ya mwasi. Omoni ya mwasi te, omoni Mimi. Omoni Mimi te, omoni maman bon, y compris. Papa na bango, abandé koleka. Mais muto le sous na boutique. Daniel, quand tu parlais, j'ai pris beaucoup de temps et observation. Mon frère, quand on a vu que maman Moseka a commis que Katelo, un héros qui n'est pas dans le bango. C'est ça que Mimi peut-être ne comprendre. Mais tant que maman n'est pas Mimi, à Bangi Yote, Bokilo, à Katelo, et ok, pour ce qu'il y a quelque chose. Dan, les lots Mimi, à 5 minutes, balé qui n'a papa na bango, baoye aux assumes bon côté. Faut faire la mise. Dan, et le qu'on a soit qui tamingi et belé à temps pour nous faire comprendre. Yo ba nous de quoi naza contre yo. Naza jaloux, naza ennemi, non. Les lots qui yo bien et ça ne rappelle parce que ça ne déconne. Alors, quand vous comme le niveau où vous avez mis, c'est que nous dirait il n'y a pas le samando qui coton sous. La éviter. La sans intention. Mais s'il vous plaît, ça montre déjà que l'intention mimi c'est seulement notre frère. Mon cher, n'a raté vraiment Mimi non mon cher, moi j'aime Mimi beaucoup de tout mon cœur mon cher. Et loko yo lingi, to muto lingi. On s'est donné au sala nyonso pona ngoni konangai. Ngana boy te ko linga Mimi. Asa mo sina yo linga ke mingi ngai mais loko sala nga pasi tu dépenses beaucoup. Ozonyo ko mingi pona Mimi lelo vanisinga. Tu me dis que Mimi aoyamba yo te azo linga suko yo zo mongo. Mais et ça m'a non ba déjà avant mon cher Zala Mukolo, Fomola Misuzama. Non, acte au dé comment ça m'a pas Mimi. Bolinosa sur Non, non, ça va. Donc, déjà restaurant, c'est pour ce qui. Après, dans un an, ça va. Déjà restaurant. Dans les cas qui a rapport, en tout cas, tonton Baptiste a insisté qu'il y a les cas, tous les batailles à Mimi. Il y a 50, il y a des blocs à B50, B1. Non, non, tous les batailles à pantalon, à chemise. Il y a on dirait que c'est Boni, papa, Boni, papa, ça va là. Tu vois aller quelque part, tu lis à Thompson, Biloko a fait. Yote. Boliane Thompson, Biloko a fait. C'est là qu'il a semé qui donne des balles naïe. C'est un peu ça, papa, qui. Ah, tu nous brilles, tu nous brilles. Oh. Eh, référons à la baki wa na we ko bataille na ye bodi ala taka mais oh asa vraiment na ba M mettez M ba pantalon qui est balele que elle est yo 28 lele bon mais je crois yo moko ebitaille na yo po yebiete tantine na biso aza na Londres ya ba maman venir ya Londres en tout cas bon on dit mo mariage wana mère Brigitte Sadi aza na Londres maman na Shun. Donc, il y a vraiment responsabilité. On a bien Baptiste Afroya, quoi ça il est bakoli.
na beya masudi na patu masudi donc wana baza batontina biso nde batinda ye biso atoto bata ya mini Mimi oyeba te koto ya mini bakolata 32 stretch. Oui, 32 33 ekokaye. Ande botambo na mettre kan. Bon mimi dazo ko bataille na eti. D'accord, 32. Ah, ba tuna makabe bliza te. Ah, ba tuna makaba pantalon, ba tuna makaba bilamba. Uzomona baninga no basata ndi bazali. Tande bazongeka. Okata solité. Zunga yone na yoki soni na makambo alata la M. Parce que maman, mais soutien azali mutaba 52 433A. Maman, na yebi ya miso ko comprendre famille o minya quantité. Moni biso batombongo baza eza na bamususu balinga bilo ya qualité ni to na tante na biso aza pour maman simo ya mbongo pe abat ba respecter makasi na natakaza. Donc on atakaza maman pour l'autre fois au yakala ndako biso yo po ebiketa po ebitantina na takaza parce que na papa donc on a tantine na biso parce que il y a ce la kana billet vert donc aozana fait wana donc to limite mimi abonga déjà avant tantine na aya déjà na kin parce que ye mutaza marraine ya mariage mais comme si maman yeba te que mimi on tambo bonga et ça déjà continue l'état bride. Et maman, tu sais comment on est donc c'est un peu ça. Potier kagati. Maman, tu sais comment on est. Ah, papa, tu sais to tiki yo. To komi déjà ko gindi. Bon, so ko ngo zo na ndenge nyonso ya humiliation. Qu'est-ce que mimi faut? Ba umemona ndenge nyonso. Maman, batinela bino pembo. Toi pesa wa. Pesa ngai papa. Kainde papa. Na papa. Na boti mimi. Oya mema yenga. Ya mona salaki. Pousse. Merci maman pour mimi akota ngai de. Mimi azoya na papa. Mimi azoya na papa pesa mimi comme ça aya. Mimi je t'accompagne. Mimi moi. Mimi je t'accompagne. Mimi c'est moi qui t'accompagne. OK, merci. Obona na tikalanda. Qui ça c'est ce que maman oza koyoka ngai yeye. Papa Jean Zawa. Papa Jean. Maman, ozomona biloko yango boyebi azoki yenga na tambolaka na papier duplicateur eza na kati ya mutuka soki asakani na nga nazwi papier duplicateur nga nakomi tatu asini nalinga te soki nga naza awa na lopango na nga nazala à l'aise mwana nyonso ya mosala ntango amoni mama respect ezala mosala eza pasi so lelo natindi ye azonga na mboka na ye na village natal ya kosepela abana kolia miseleke te na magorodo ta bapauvre oyo alala oyo kofinga mwana mosala na yo to bandi kofinga biso directement mpona ozo comprendre napesi ono parole te non yo moto obengisi ngai olobi na ngai te no na ya nabengisaki yo na boyi te ntango na kokoma kote no tokosola mpo nasala makambo mpe ebele kende na voiture so nani yebisa chauffeur so papier duplicateur eza wana na koma komba papa Jean yaka yo komaka mpe français koma wana ke mama alinga mpe so suspension sala mbango oyanga na signé lokwa te mutombo aza te na signé na compte ya mutombo eloko nini ezoleka mama na ngai yo benga mbango na telefone aza na besoin na yo awa na ndako na bisika mosala na ngai mama soki likambo ezali benga moninga no mwasi na ndenge akimia no lisika ya mosala na appartement oyo napesa mwana na yo na mwana nga bavana merci problème ezali te opesaki yango mpo mwana na yo abala mwana na ngai soki mwana abalaki mwana na ngai tolingo opesa bango appartement te ok yoka sikoyo nayebisa yo ebongaka so oza na mbongo obota mpe bana mpe babota bakoko mokolo mosusu nayokamelaki bino na ye mpo ngai eza ndako na nga soki na ye avant nakota nayokamelaka surtout so nayoki oza na kati nalandelaka nayeba opesa mwana no conseil
olobi ke na lingaka obota ndenge ndeko na yo Sainte ya Kisompa na mobali ne Kovo Kisompa ndenge babota bana bango ebele yango ozomona na lingi yo po bota bana ebele siko oyeba ke mwana no abotaka te yango bando oyebise bongo nazoyoka soki nga napesi mwana ngai conseil ya maman leki na Sainte Kisompa moi ça papa Kovo Kisompa parce que eza exemple de nous opesa pour eza ndenge famille na biso to botaka bana ebele c'est normal il faut na vendre moi nga moi sina te yaye na pese conseil na l'accent ndenge nini ko botela ndenge nini ko zana mobali où est le mal ko bota ko bota ça bota ndena mwana na yoti yango siko nde to vandeli awa abota na mwana nga zo sala effort ya mobali na ba position nyonso na makambo nyonso mwana nga zo sala effort mais mwana bino matrice na ye ezika mwana no matrice na ye ezika mama mwana longola bazemi siko nga na souci na nga koma muto héritage soki na talinda oyo eza cadeau soki mwana nga mobali di love aboti na mwasi na efani cadeau oyo héritage eza ya koko na biso siko héritage yango to eloko ozobosa na bana musuba sala ba fait 10 ans azobota pete non nous sommes les Bantous te nous sommes les Bantous mais tous à la botaka Maman Monica ba papier ba papier patente na yo zui kai papier ya kaye na ngai ya ba faire na nga mususu olongoli yango nalobaki papier duplicateur yo tanga mingi oyo eza papier duplicateur to eza quadriller obi oyo yo lobi na oyo nga na lobi ezaka ndenge moko Fanny eza ndenge moko nga omoni nga bankambo natanga mingi nayebi français oyebi français molaye leki na loboko ozoketi na ropo nga bomata na luvanyu nga etalinga te nga mbongo ngai nde ezojoué role mais bino boya bapauvre ntango ndenge eza wana boza bapauvre ozobota pete impoli ya mwasi ta bapauvre nde bozala impoli ngai nasakanaka te naza motu ya papier duplicateur nazwi papier duplicateur natie wana yo signé oyebaka parti ya lelo ke nazozwela mwana nga mwasi mosusu oyo akopesa ye bakoko yango wana il faut osigné divorce sikoyo po nayebisa bino ke nga lobi nake kozwela mwana ngai signé divorce maman tant que vous avez un papier na bit ngana signé divorce est-ce que vraiment vous raisonné mutu na ozo sala obi bien que bat passer divorce ka kuna na l'état ngana za muta l'état te ngana za musali na nzambe pona ko divorcer batu te si vous avez besoin moi na ngaba ka mwana mwana bo kena ta l'état c'est simple infraction na ndimi infraction na ndimi nyonso voilà infraction oza très important maman Fanny yaka na ndako omoni nga na kabona kana l'état zangati ngana za l'état boye baka l'état te lokola l'état za yo UNESCO kabula ba ngai na kabula te un point c'est tout na linga ko za témoin signé maman na za témoin te yemo ko libala za témoin wana ngale te yebinga ozokende ko mata moto te moi sa moto kutu mi pene nyose zika likola ya trop d'échappement maman baloba pi bato musupaza abo naza na mbongo na nga yo ngolo banimu o na lobi comprendre te eza nini maman no acte ça l'infraction munene lokwa ya la kisinga kaza munene yake yi yo ne mutozo sibir ngana zidaka na somo l'état te l'état yebinga nana mbongo na ngana zwaka avocat na ye nawa na zwi parquet na ye awa imbécile kaka siko soko umelaki te nde bokutani nde na nzela lisusu mikolo oyeba akomi bos koya milango babanda ozela nani mwana kasi na ye wana fani babimaki na ke ya chambre oyo batieki biloko yango na umeli mwana fani oyo nani oyo bazaka mpona na flage wana place batindeli biloko wana bango osaki batindeli yo
Ba bon bilamba titika bataille nyonso alobi ba oye kokatende na yebi na osa kuna kaba. Sani, okaba. Ini mbudi ba vantar boy. Ko yo peno kaba bilamba. Ah, obosani mo dungu mimi. Mama, ano baneka pamba. Akaba ngote muto keloko kaba na ezati. Nyonso ya olanda. L'église va ser bazali. Ngambo se monte Epembe na sere, oyebisi ye ba mama na bango. Ba yali bien, na to tu na sango. Atine na téléphone Nini osajara bilamba tekete kiboyita. Bilamba. Abi bazana posta na kanga ba photo. Ini na sapato. Ini mie. Tera mama. Ijabe. Bola mwe kama ti me fiboshe. Ide. Tera bola ko téléphone batini. Yemi ko ekokangati. C'est pas ça bilamba na kona lobi na bi kozona obongo. Yemi zoki sana. Ajala kuzana na sitete oyo na to monite soka ko zandingi nini. Mama lo bamba be. Apisina katanga ni singalo le monde. Dollar va changer na combien? Memanga na mama eno ba ikola singa. Dollar va changer na combien? Dollar lelo bizala ki 110. Lelo na moni tableau na kwa wa 12.5. Kwa tini $300, bina peso $100 na peso papa 100 etkalinga mona seba besoin na no mtu ya mike. Molo. Minute. Soko ingi tata na yo, kopese $100. Modelo komisuka koti na bar. Ti ba ma ya oloba masange siri bobima. De modelo ba tu bena micro ba obelela bobima ko, bobima. Tikana makambo na ngana ebiselo mo. Mama, makambo nyonso na osala ngo malgré ngai. Osala ngo na consentiment na ngai. Alors, maman épargne Daniel na makambo. So nazo sala biloko eza pona chawa l'aise. Alors yo pecha Daniel à l'aise. Afu jota. Ezati so moni Daniel wana sala ba biloko saka wana. Maman, pardon, s'il te plaît. Poso ki na ngamo ko mina na posa biloko te. Pona zo ndimela nzambo Daniel asambela ke nzambo tika ebongo te. Il n'a jamais abandonné les justes. Maman, yo mona pela Daniel ya Bible. Tous en reconnaissant na vie. Tous en ba reconnaissante na vie. Maman, vous se souvenir à toi, Daniel a fait la bine, malgré le peu qu'il a. Maman, ce que les longs n'a quand même pour s'exprimer, les lots sont évi kolobanevi kotanga, c'est grâce à Daniel ou ana opino bofi. Et Daniel a tangi singai à la possibilité que tu n'as eu diplôme. Maman, Daniel a laissé sa bine. Yo c'est quoi? Minoko nyose ya Daniel pena ti woteke atiebwe mama fongola monoko kwa Daniel alesinga. Avanda na yo sepo, vanda na yo sepo la likambo nini yango bolengi saka bato fandisi bato malendi si ani yango boto bana kwa dole Daniel kwa adoration mama olangi na disate meli. Lutadoro na nini na ye. Ye bina to Daniel ko Daniel a Babylon. Daniel a laissé biso bambula na mafula na katandako. Daniel a laissé biso. Maman allez quelque part, rentrons quelque part. Nous banano bien fanana on commence à mon nom yani yo tu sais bilambo la teke no ba la kango comme Olanda kango comme Dieu église. Dans le livre des vies, les démons écrits, je mets dans ce devant. Maranga Yesu. Yesu kuti maranga yi. Tina ya kani musona ya mokonzi. Tina ya kani musona ya Yesu. Yawe na kumuna mana ni bosu so ya soki utikuru nanga. Seigneur yo kawa ndoko bosu na mutima nanga. Nana kuko songi mutima nanga. Seigneur nana kuti ko biki sanga soki ote Yesu. Tena pinzola motema nanga Yesu. Pinzola umilita momola ye Seigneur. Nana komikopa musa pinzola motema soki ote Yesu. Nazala mosusu te ndelika motema nanga. Seigneur monanga Yesu. Pasu uti wapi Seigneur. Pasu eza makasi Seigneur. Nazala munda kuisipika moto Yesu. Yoto edipasa motema nanga. Yote imekiri yokumamina motema nanga Yesu. Tanga yango pokorije yango Seigneur. Tanga yango Zambalona. Zambalona etowa. Towa motema nanga ezali ende motuye nanga.
Usinazala ngode bekela mutima nanga. Kangola nga Yesu. Kangola nga Seigneur, kangola nga na maladie wa ezaki kese Yesu. Zambalo muzela tiki mutima nanga. Yesu ndibi na kwa kaba. Seigneur ndibi na wala musala. Yundire kala na sena ngepona yondia kokaranga Seigneur. Yundia dikuvena na zambalo la kita epoa. Yesu. Mon cher, navandi na réfléchir ebele, na réfléchir makasi. Et puis natali niveau où Fanny a souffrir. Sérieux, elle ne peut pas continuer à souffrir bon. Mon frère, si réellement tu aimes ta femme, dis-lui la vérité. Orotikaye na kati ya souffrance pendant combien de temps? Fini. Je me posais la question si réellement j'aime ma femme, que je lui dis la vérité. Je l'aime. C'est parce qu'elle a bombi. Sous la ligne, c'est que non, on a un problème. Elle voulait partir. Écoute, mon frère, n'habitant où on a sa famille vérité. N'habiter où c'est petit. Fanny elle pleure même si quand je suis là. Et Fanny a ça me fait même quand mal. Tu es là, elle pleure quand tu es là. Si réellement Olingi, Bolingo, je ne pense pas que tu peux accepter à ce que Fanny a eu quoi. Tu penses que ce boy si Fanny vérité, Fanny a robot directement. Si réellement Bolingo n'est pas ma casse, Fanny peut te soutenir, binomi balé bolukan, dengue ni pour retrouver solution. S'il te plaît, Vini, le bateau est déjà dans les mers. Moi tout souvent c'est mes têtes. En lieu de bandaki. Tout ça, je sais au moment où je vais dire la vérité à Fanny. S'il te plaît, dis qu'elle en a charge. Ok. Il est le roi. Il est le Seigneur. Notre Rédempteur. Mwana non babongo nani que tonton Baptiste azara tellement difficile donc au fur et à mesure où on va naïe au message mais aussi quand même moi si naïe vous avez la facilité à convaincre nani que vous soyez ça non explica donc vous avez la facilité yoka en fait nangi zani mini moninga naza awa naza un appartement au Baptiste biso bien sûr mais ils a flat namoni na faire visiter au moni appartement au moni des ans bien. N'importe qui tonton Baptiste, songa na ebisi que ayo vanda, au monde non vraiment propreté. Mais so yo solo naï, au lieu à dépenser ba mbongo na ba flat mususu. Déjà ta les flat moya bien. Nga na lini nanga, na pesa bino appartement o na ebisi yo wana 106, bo vent na bino wana. Bon parce que ces jours na na tindenge a ozonga yo ko to ko ya no déjà avant. Ye aya avant ta des jours yo ye na yo o vanti wana. Mais songa na bana lo bana ngamoko. Qui a bien n'importe chose comprendre. Nous comprenons Fanny, mais il y a un autre problème, c'est que mon naï n'a médecin non a été. Comprends? La médecin on a été n'a eu vraiment ba caractère n'a pas habitude n'a été. Bon, peut-être il pose à la d'accord n'angati. Té, wana côté. Quand solo là n'a eu 5 ans na place moi bien on sait jamais bato poto pe balinga ko vanda vraiment trop na famille. Wana kutu ezino wana kutu peu importe bata poto moni oza bonza déjà moi si. Soko on est ko considérer moi si n'était au nion sont tout mesure à mesure ba téléphone té mesure bon té mais toi qui pas bien. Donc là un canal au biker c'est considéré que vous avez déjà moi si naé et le banon encore ils ont déjà une influence. Et on a solo là. On a solo naé. Mais yopé solo naé. N'imite le bail mon possible. Non, on a vraiment un problème. On a un problème. Pour mes amis, Tazoya, par exemple, la place en Fanda, c'est pas grave. On a un solo, on a un cadre lobby. On a mon IP cadre, ils ont vraiment habillé. C'est pas comme ça que tu vas manger. Non, parce que tu manges, tu jettes Bilon dans le salon, c'est pas bon. Ok. En fait, je parlais avec Richie Dindo, ok? Il m'a dit que c'est mieux là que vous êtes en Afrique du Sud pour demander un médecin basé à Billy.
Je sais que mon mari est médecin. Heureusement. Je sais que comment on a. Heureusement, on modifie. Malheureusement, tu ne seras pas là quand je vais accoucher. Hein. Et pourquoi pas? Non, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis à faire ça. Au sein de nous, et nous, je savais que tu vas arriver là. Il me sent la paix. Quoi? Tu sais, ce coup de ça, il ne faut pas. Même au hôpital, on a beau et spécialité ma femme, j'ai tous les droits sur toi. Mais ce n'est pas permis dans le que le docteur a beau de ça, moi aussi. Non, c'est juste que je ne veux pas que tu puisses y aller. Je veux que tu restes ici. Pourquoi? Moi-même, je vais m'occuper de toi. Donc, Naninga Monaz à la présent, m'occuper comme il se doit. Et puis, mais là-bas, il y a beaucoup de docteurs. Je sais qu'il y a des médecins. Je n'ai pas refusé. Il y a des médecins, il y a aussi des bons médecins, si je peux le dire. Mais je voudrais que je sois là. Sur place, comment ça va se passer. Hein? Et ça un peu bien que la naissance, il y a des beaux sorts. Ok? Dans un salle d'accouchement, quand même, que j'assiste, que je vois comment ça va se passer. Quand tu fais. Pousser, quand je ne veux pas que tu sois là aussi quand même, il y a beaucoup filmé. J'ai fait ça. Tu vas citer mon nom, non? Au bord, on a l'Iban à au accouchement, non? Chérie, Vini. Je veux voir comment Alessia Oya. Alessia, c'est qui? Mais c'est mon enfant. Non. Moi, j'ai déjà préparé mon nom. Et pourquoi? C'est Elvie. Elvie. Et ça veut dire quoi? Elvie Vini. Elvie Vini. Non, je ne veux pas y. C'est Elvie. Approche. Naboy. Libo Kwezo manqué. Allez, viens. On y va? Soki yote masi andenga esina kufa kala. Soki yote masi andenga. Moi, ça a un problème sérieux. Donc, ma soeur, nous savons que le bénin est en enfant. Aïe, il y a des sols et des gens moi. Et bangate. Oh, je suis tombé de mon soeur, bon, à moi, Nazana. Alors, oui, il y a tant de gens qui ont été sur la Marlène à Ike. Donc, à bon minute, moi, la bimise dans cette terre, la Libanda. Et à bon péloté. Bon, est-ce que tu as planté avec us? Ah, c'est on a dit que l'église. Naipsa combien mutu bapesa yango pa mutu nyonso te na makai mutaplanta faut ba huile wana pesa kiyo so bike mutu nga simba mutu no huile d'olive huile d'onction au thé voilà au déclarer mutu na voilà il faut za la prudent na vie faut za la mission kufuna on doit aussi ma vie to makoti si yozo mona boso la mais hata mutema ni bazolo ba to yebi ya mutu voilà nasko bonjour, docteur Boni. Il y a un peu de guidon, on a un peu de secret, il y a des choses en oui. On a ça, on a un ça là. Il y a un peu de ah, ok. Bazate, ba monsieur Bazate. Il y a un petit petit bangote disons. Santé, ça va. Donc, tension, j'ai ma casse dans le à l'hôpital moyen. Et on a équipé par famille. On a un peu de sol, on a un peu de sol, kisi. Mais on a un petit peu de et ça, on a peu bien, un peu ce qu'on permet de faire, que ça va juste à 2 minutes dans son vraiment. Ok, d'accord, c'est pas vraiment important. D'accord, problème, c'est sur les 10 minutes. Avant la télé, non, mais non. Ça que nous avons dit. C'est là dans le voilà, c'est que papa nangai bino ndi boye baka ko ezala kati na biso bato babelaka soki nalobi boye oyo oza monanga oza docteur oyebi mpasi ya moto oyebi susi ya moto bile soki moto oyo oza na susi se esusi oyo eza ya likambo nazolala te po kaka nzambe nde azosala kati na ngai nde esiki na ngai ezofanda na mwa kimia tension ezokobérange nga makasi na kilo mwana na ngai efani
nazolala te papa na ngai butu moi nazolela mpona mwana na ngai bayebisinga ke no basalaki ba examen epa na yo papa nasengi parle papa nakoki kofuka non papa na ngai si ozwanga lokola mama na yo ozwanga lokola mama na papa na ngai naza na susi mwana na ngai fami yebisa ngai vérité qu'est-ce qui se passe na nzoto mwana na ngai ngai naza mama na ye nayeba mwana nga aza heureuse te na libala na aza heureuse te mwana nga azolela ntongo mingi mpoka papa na nga apesa ngai résultat koyebisa te konoyebisi ngai yo bomba kaka mepesa ngai ata résultat na ye nayeba papa maman je sais que vous avez un souci parce que chez nous les Africains libala batala plus makamba kobota na kati je comprends peut-être ce que ça dit. Mais Nalina qui n'a essayé un peu à tranquilliser. Parce que l'autre fois aussi, on a sauvé qui a mon maman. Maman. Ok. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre. Maman est africaine, donc ceci n'a pas la mabota. Mabota avant tout. Donc Fanny a vraiment un problème. Mobile n'a pas un problème. Et ça juste traitement Mickey, il faut pas là. Donc ce n'est pas vraiment grave que ça. Nasala qui bango déjà examiné à Liboso. Nasala bango examiné à Liboso. Ouais, c'est ce que je dis. Nasala bango examiné à Liboso, mais pour avoir confirmation, il faut nasala bango deuxième examen. Donc deuxième examen, diagnostic on a besoin. Parce que ça li bango ba deuxième examen. Ça na lingo ça la pe moi na ngai yi bango na ndenge na kuzu pe sangai. Na ye banon ya moi na ngamu na lezo ko kindi ndenge nini. À part ya bango ba le mostamba mais yi mo na. Non, ça va toujours examiner à part. Maintenant, tout ça en côté. Tu sais, on a aussi si baba au sugi ba au tête na mi bocha au suba nini ba biloko na bina pebe bosa ça va ko baza couple ba cha isika mo ko na ko so ba résultat. Non, examiner ça les maths. C'est pareil. OK, ça les maths toujours non na côté na. Après un jour ni ko so ba résultat. Non, toutefois, je suis avec Fanny presque tout le temps. Oui, mais c'était pas avec elle. Non, quand je vais lui demander, Naoïb, ça a été que nous avons besoin de besoin maman comme ça, comme c'est un message pas na. Non, ne vous dérangez pas par rapport à ça. Je sais que tout se passera très bien. Solution est jamais. Et j'ai parié même qu'il y a un moment de créer de attention. Oui. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas trop réfléchir. Pour voir l'âge de mes autres pouces, on a besoin de vraiment en face. Bon, je suis encore là. Non, c'est là-bas. Comment ça m'arrange pas? Sincèrement, tu mets mal à l'aise quand on a la la fois passée, il y a ce que entre honorable côté matin. Aza awa bayaki na nous le poste monter ma bêtise à baza l'États-Unis. Nde bayelaki maman ba colis tellement tanti na biso musu pas à la Londres Natacha Kapuski. Yenda chela ngai ba colis. Peut-être banda jour on nous ça moi accoutrement na changer ozo sépilaté Daniel est-ce que ndi na lati ma bé na lati quand même descente non? On dit na lati quoi servant de paix. Daniel. S'il te plaît. Mère n'a eu tout ça à la bien. Avant, j'ai fait ton nom. Peut-être c'est parce que tu es une femme. Tu n'arrives pas à comprendre. Passe. Te douleur au manayoka. Ton nom le bela likambuya accoutrement. Non le bela te ko lati mabe. Non le bela te ko tiki nzoto libana mimi. Mais quand même, changement et qui m'a cassé kabea. C'était ainsi à Tayomoko. Et au comme n'a pas téléphone à cher, au comme n'a pas montré bien, ce qui a bien, même l'harmonie, il y a un les Kabé. Voilà maintenant, je suis délaissé. Au comme n'a pas négligence, Nazola Mangamoko et la petite sœur. Azate, attends-moi. Tu es ta petite sœur, non? Ce que Naza a tenté, tu es ta sœur. Aujourd'hui, Mimi, on aura rappelé que j'ai une petite sœur. Et dans ma tête, moi je ne sais pas que j'ai une petite sœur, Mimi. Hormis la petite sœur. Même les questions dans la boutique, pour nous même 5 000 là. Les 5 000 est comme Unity et servi nous sur les côtés. Hein, Kabea? C'est pas ça, on doit comprendre ma tombe à travers. Non, je comprends, Kabea. C'est simplement parce que mon oncle est encore ici, à s'occuper d'un déconner, moi aussi. Et ça, on a mis dans ma pété. Pourquoi tu vas nous déranger à tout? Oui, Kabea, merci. Son oncle est là à Zongi. Mais tu as 5 000.
Mimi, babo ça n'a pas fait de commencement. Il m'est arrivé parfois d'appeler Daniel. Frère Daniel, et ça non n'andinga ma bête. Pourquoi tu comprends? Ma camille se doit comprendre aucun n'andinga moi. Mais pour Claude, tu es devenue indifférente. Ne dis pas non, ça, Daniel. Toi qui es sur gauche, tu dois je suis la bon, même j'ai accepté. Je n'ai pas changé. J'ai accepté ma raison non sur Nandimi. Mais Mimi, sache une chose. Tôt ou tard, l'avenir nous donnera raison. Avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la mort. De l'autre rive m'attendra. Pardon, ils animaux, c'est malem. Il va n'a qu'à c'est pas la langue. Maman, oncle na bino Fanny, oncle na bino aza mutabolingo pardon. Soit bandi ko benga ya linga yo kata ete. Na benga na ba credit na nga, o kata nga po anit, kanga na loba. Oza pressé, oza mané. O tina ese kuna za pa Fanny, mosko za pa Fanny sko zo kata po ani. Fanny te ko so na mbali na. Wabi mais c'est normal qu'il ait ce que vous mettez pour les bandits. Non mais sinon c'est normal. Le monde Fanny ko kutana mutuka mbala moko boye bonga ermo mutu approcher yo bozu pétant y tous 8 tenté si on a pas mon casté yebi ça va. Attends, comment elle va? Donc mais ça ne va pas ma chérie. Je suis là, ok, je suis là. Allez, viens, lève-toi. Allez. Pardon, maman, c'est quand même. Je sais que ça fait mal. Doucement. Comment moi si le quoi yo monene boza pe kitoko oza na batunyo surtout ça la ma 4 ans son petit ami eza facile. 4 ans Tiffany 3 ans. Importe 3 ans ezaka ebele yaya na kina lelo muto oboyoka na 12h yo na 12h30 déjà engagé mutu mususu. Mais yo vraiment oza une fille à féliciter et là qui sait que oza vraiment mon simalam oza vraiment béni et là c'est oza qui vraiment servante so ndo bete na ma tembe baninga na servante na kokoka na ngate moni ki azaki na moi cité moni wana eza li bala no bon on a pu Baptiste mbangito on a cassé famille non on a photo nous vraiment et puis na photo basi bazé belé à qui te alinga ete azala ki na engagement boya qui mutu andima ki Baptiste na moi cité. C'est un peu difficile. C'est pas quelque chose à avaler facilement. Donc, félicitations. Normal. Félicitations pour l'amour, il faut changer. Mimi, ma douceur, on se bon, qui t'es peut-être servi au lit. En tout cas, vraiment, on est contente. Ouais, mon amour, c'est papa d'un depuis naïe. Il y a des polos à prendre maintenant, on a formation pour ça. Ah, ok. Problème T. Peut-être au coup d'un. D'accord. Mais vous qui caca est mingité. Kisengo ezali awe lelo nga na yo mbetu moko lelo nga na ye likambo moko watila nga kitoko na suki kitoko na miso kitoko na munogo kitoko na mbanga kitoko na mabele kitoko na liboko. Gabo, bébé. Opo manga kaziko. Oh, Koufate.
nakokufa lisusu te pembeni na yo ngaso nakufi na banza mosenge justice nabumela nano navive bisengo na yo. Vanda wana okosumela vanda ota nabi vanda wana vanda ko oni nyoma vanda wana en fait c'est biso bwe moi si nangai boso mo sofa ndola ndoma baba ko ba mimiti modelo na ndako biminga moto na sobeli oli para sukalo mengi mai na laba kwanga kaka poto makasa mandelo kende ko fana biloko mama na ayo na ko peto na peta modelo na tina liputa te lo kote soki pesa kaya ndako ozo pesa ngako kosima ngate ekende nango ozanga sa mama mema kanga la chaîne tambula tekende kanga la modero na ko bunda na bana boete o ba tibano mimi akwa ko fala na bango pe beti bango dada lo te kanga la chaîne na mo ba kilo na okay na mo ba ite olembia mo ya mode modelo mo na sale ro kote mo ninga na sale ro kote o sa lo belo te modelo sa bosi na yo nazolo mate bo o sa keke o pesa sa kite modelo simbi ozo simbe pourquoi ozo simbe so amela babanga moto amela ngo omoni yo o sa ngelo yo ono salo lelo modelo o sa nani ko sale ro kote modelo tika oh non o pesa saki boni bobe intimidation na pa mbai na pa ngapa la ngo ozo c'est pourquoi apesa saki mbada no yakutanga te mama modelo tani mo komisi ngai modelo kanga era sinae mama kamera so modelo moni ndego ko modelo mo to pesa saki na bana mike modelo hindi sa apesa saki kanga era sinae mama na jote mama pesa saki o pesa modelo o moni ndego jana yemsa pesa so mo basi pena ndego yalia moko na mina ko o pesa yo sa kunga so ka ba jona maboko te yako jona maboko o pesa saki aba wasimo pa mwasanda mwasanda ku respect yesa moto sebe modelo no pia bango ti basimba ngai akoma de chateau mama toto tete ta estopa yo mangolo mangulie pesa bango ka sebe ro lemba olobakangaki ye amipesi mpe andimi koyoka pasi akamati soni abwaki amikitisi sherie pesa bango saki ko omoni te grotte mama maria azakanele mbobwe abuki kingo yango oyeti oyekolela oza asapere te wana sapere te noka bino mawa bana age na bino modelo so saki contrôle ngo te modelo mwana abengi biso aju flat nakoya kobimisa mpema na nga likolo na biloko oyo te zwa saki na du somo oyo je preuve soma mosusu lobi nga na yo ke na telefone na lobi nga na yo nalobi na yo te ya to continue à bien c'est biso tu déjà collé à comment on tire ba ni ke betate azama mobali opolie nani wana wamja uti batanga wasi mukolo mobali asakani na ye temo mukolo mobali temo de
wana ezali mokano na Nzambe. Liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu. Komonana tolingi toyeba liwa yango eyeli na ndenge nini, puisque biso tobalisaki mwana azalaki na maboko na bino, tozwi sango ya liwa toyaki tokundi. Alors tolingi toyeba maladi abelaki bopesi biso sango maladi te eloko te, alors toyoki kaka liwa nde tolingi toyeba liwa yango eyeli modele nini. Merci papa Abdallah. Makambo oyo tosi toloba nango malabele, mwana akufaki na pasi ya kobota. Apa kobota ezalaki eloko mosusu te, yango tobengaki bino po ete mwana biso mpe aumeli avandi to pale abanda mosala na ye, pale tofungola chambre oyo ya moweti opo récupérer babiloko na ye mosusu oyo toza nango mosengo. Malamu mingi ndenge si topercle eloko mosusu akobasisa te, mobali esengeli batelema azonga na aktivité na ye. Alors bino nde boyebi biloko ya mwana na biso azalaki na awa, bino nde bokolela biso na chambre po botianisa biso po tumika mpe bokende. Mwana akufi tozangi mwana, kasi famille ekoki kokufa te lokola si toyebanaki po toliaki oyo ya bino tomelaki oyo ya bino. Alors mama Josiane nde azalaki kovanda awa na ye nde ayebi ndenge bafandelaki. Josiane, on continue à l'élaborer. Papa, venez encore vendre comme ça, Josiane et moi. Josiane a un fois à famille, pas à mais Nani, la belle tellement parce que vous